Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino partout bozwami tellement ba payant est différent. Avant qu'on ait l'émission na biso topé sa merci na Seigneur kola la kola mukeza habitude teza kakangolu. Ba vrai ba oyangai o vraiment za cuisine yaniki TV aye. Cuisine yaniki TV soki aye akapamba te seke likambo ezali. Na fongoli caméra na ngana mukola leo na zui image unique makaka na Ariachou. J'espère que boyebi Ariachou bien. Et Ariachou aza moko abato a théâtre na biso, aza moko abato a mamaboke na biso, o asepelisa biso, oyo alingisa mboka, oyo atolobelela Ariachou lema. Biso wana toso sala toujours musala na biso ndenge to misana kosala. Na chaîne cuisine yaniki TV to finga kate a to pesa kaka ba conseil. Et on a partagé quand toujours ensemble avec vous. Bokota bofongola ba ordinateur, bofongola ba télé, bofongola ba portable, bolanda émission ni ememeli bino na mukolo alelo. Liboke na biso to lingi to panja ya Ariachou boyeba na kati wana eza nini. Bo commenter, bo tia ba j'aime s'il vous plaît, bo tia ba j'aime, bo commenter, bo aimer vidéo, bo partager et que ça la tellement bien. Tomoni wana Ariachou aye. Ariachou lobi silence eleki makasi siko azwa kitane ya repos azongi siko na kati ya makambo yango. Ariachou lobi azongi silence eleki trop ba fan ya Ariachou bo manifester na ba commentaire na ba j'aime ekosala bien makasi. Ariachou alobi na ye. Mama Ariachou aye. Ariachou azaka ye mokote. Mama Ariachou aza mariée, mère de 3 enfants. Bokota bolanda lisolo alelo. Ariachou lobi na ye. Fo bo mona ndenge mama Ariachou abwakami. Bo mona taille. Aboti 3 filles. Mais azana libumute ventre plat. Mama Ariachou fo la biso secret non ya libumu. Oyo mama Ariachou. Tomoni oboti misatu na libanda mboka. Mais libumu no kaka plat. Na retour ozongeli biso retour otomoni eza retour moko ya makasi retour otomoni yango eza jete eza pe pete te bandeko nanga bino moko bokolanda mama Ariachou alobi aye bomona vraiment mama Ariachou alobi aye ayana ko ya makasi aye mama Ariachou bonsoir partout zwami koyana oyo esali biso bien ba fin na yo bandeko no abasi ya mibali en tout cas to sepe na retour na monde ya YouTube to sepe na retour na monde ya internet en tout cas to mona ki silence na yo eleka ki makasi ozwi tana pendant un an c'est beaucoup to moni vraiment ndongo ozongeli biso to yambi lisusu na esengo on est ensemble. Cuisine yaniki TV azo sala toujours musala ne tomoni mama Ariachou na ba miniature wana mama Ariachou azana 3 bana 3 filles mère de 3 enfants en tout cas ezaka kangolu kobota komemazemi komona susu mukolo alelo balobi azongeli biso elelo eza le 1er octobre mama Ariachou alobi ayeka kopesa ba mbote ayeka kopesa ba salutation partout na ba abonné na ye na ba fan na ye bisa biso kaka silence na ye eleki makasi o eza siko retour na ye oka vraiment retour ya mama Ariachou aye na monde na biso lisusu koleka toyambi en tout cas ba abonné na ngai ba oya ngande ko na lingaka toujours bozala branché bozala ligne pour recevoir toujours des informations cuisine yaniki TV azola la te azosala toujours des informations cuisine yaniki alobaka ne bref alobaka na ba audio bino moko bokolanda bien mama Ariachou tomoni kaka taille kondima to boti 3 libumu plein chemise au filet na kati ya jean tomoni vraiment ceinture evandiko taille oka vraiment moi sinde taille yonde vraiment taille mama Ariachou faut l'accepter secret ni oyo sala ba vrai ba abonné na nga balobi faut l'accepter secret ya libumu plan kota la kobota libanda mboka soko boti olandi biliala libumu ezo vimba kaka mais tout monde libumu plan faut l'accepter secret wana même na ba émission même na kobenga cuisine yaniki TV na kobenga mama Ariachou tout solo la bien ndenge kaka ezara po ba abonné na nga bazo benga nga trop bazo poser la question
nazosala toujours mosala ekozala mpe bien na bengi oyo moko mpe oexplike bango mama Ariachou tomoni lisusu teinture na yo otie maquillage te me teinture canon oexplike biso lisusu mpo na teinture olobi solution eza pa na yo mpo na taille solution nyonso eza pa na yo tobenga yo en tout cas eza bainformation ya bien soki olingi teinture na yo ezala chokola onga nalinga na pembe makasi te keba cancer keba batampo omona vraiment mama Ariachou azosala vraiment mosala na alobi mafuta kitoko eza kuna soki olingi tayo libumu basolution babi mwasi nde taille na kati ya poto mwasi nde taille na kati ya Afrique boluka numéro mama Ariachou soki boza na besoin ya mama Ariachou bobengi cuisine ya Niki TV akopesa bino numéro akobenga ye bokosolane bino moko très bien koleka cuisine ya Niki TV cuisine ya Niki TV azosala toujours musala na ye ndenge amesana kosala mama Ariachou pesa papa mbote pesa bana na embrasser ba petit ba gros bisous na para cuisine ya Niki TV ndenge kaka ezalaka en tout cas émission na memela ki bino bandeko na mukolo alelo uniquement kaka ya mama Ariachou en tout cas to sepeli makasi komone on lisusu de retour to sepeli à trop en tout cas babonye na ngai nzamba lola pambola bino akozwa tanko ka video oya komona video kolande bandeli tisuka nzamba lola pambola bino nzamba lola akokisa baposa mitema na bino mofuti malamu bandeko nange eza kaka seigneur afuta bino parce que bofutaka ba wifi na bino bofutaka ba courant bozwaka tanko yokanga ba méga par-ci par-là nzamba lola afuta bino na kaka kosenga merci au fond du mon cœur na ba vrai ba abonné nanga merci encore na ba bakuka monde entier merci à trop na bino vraiment boza na mutema ba merci ebele na kopesa ba merci na bandeko nyonso o bakolanda émission alelo e bandeli tisuka na lela bino ya trop na eli bino kaka o eza kaka annonce ke Ariachou azongi retour ya Ariachou eza koinda bokota bolanda video e bandeli tisuka que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.